Mbote balandi ya Congo lokole news.com na baye o balanda biso na lokole ya Congo esika boza kuna na mboka Pays-Bas. Lelo Congo lokole eza awa na mbanza wapi oyo wapi mokonza bule Papa Simon Kimbangu kiangani avandaka. Yangwana lelo Congo lokole eza na kotambola toye awa esika na yebiseki bino ke bazotonga mize. Wapi oyo babando cha biloko nyonso Papa Simon Kimbangu abandai kozala na yango. Ndeti ba chaîne o ba tchakiye na makolo ba tono o ba kotisaki ye ba mindele balingaki ba boma ye ba biloko nyonso bokomona ngo awa na kati ya musée fondation nango déjà ebandi tozali komona kuna tracteur eza kuna na kati ezoblongola mabele donc na se ekozala ndeti 3 niveaux likolo 5 niveaux yango moni bazana kosalaka bazana kochimolaka donc ekozala eloko moko ekozala pona bakimbangiste pamba te ekozala pona batu nyonso contribution ya musée ezali mwana nyonso oyo esengeli a contribuer oza kimbangiste oza no kimbangiste faut contribuer pona musée po Papa Simon Kimbangu ayaki pona mutu nyonso ayaki pona bakimbangiste pamba te. Mbote mama journaliste. Na monio awa pembeni ya musée ozo kotala ndenga pe na ye kotala musala papa na biso kiangani azo sala. Outi wapi? Ngai na uti na mboka Angleterre. Ngai pe na ye lokola nazali kimbangiste. Papa azali kobelela tango nyonso yango toye to sangana na fête le 12 octobre poto chai maboko po ya lobi to chai maboko. Tozala simana yango toye poto kwa contribuer na molulu oya monene ya le 12 octobre na to tonga pe musée to sala musala na tia na musée. Ndenge papa zo sala misala oye moko mokonza bule yo moni boni nazo mona ba tracteur eza kuna yo mbino bat boza na Londres kuna oza na ville ou bien oza na province. Ngai naza na province ya Londres mais na kosenga na bande konyo sa Londres en tout cas to fongola maboko to sala musala pamba te Congo ezali mboka na biso nkamba ezali lola na biso po likolo to te likolo na biso donc toza na kobanga te to sepela po toza na nzambe na biso to sala musala to zala kana bolingo mibeko pe misala yango nde azotinda biso na suki wana na kombo date le 12 ezo présenter nini pa na yo ezo lobela on nini date le 12 okoko zala pe kuna na poto o fete kuna me o sepeli kaka oya ko fete sika moko na mokonzi ya bule date oya le 12 et pa na yo ezo lobela yo nini. Date le 12 en tout cas merci date le 12 le belinga makambo ebele eza na événement mibale kufa na mbotama kufa akufi abotami lisusu donc esalaka nga esengo mingi omona wapi mutakufi mutabotami yango wana nalingaka kozanga na dati wana te elobela nga ebele pe sepelesaka nga mingi na sepelaka na ya to sepela na mokonzi ya bule Papa Simon Kimbangu kiangani elongo. Message ni okopesa mbote na bayo baolanda biso kuna na mboka Angleterre bazolanda biso bana baza kuna ba papa baza kuna message ni opesa bango. En tout cas na pesi bango nyonso mbote na kombo tata mwana pe tata molimo mo santo. Merci. Ingeta mama. Ingeta. Merci. Oui, bonjour moi. Bonjour non awa. Oh nakasanga mbala ebito oko sala dini. Date le 12 octobre et pas na yo ezolo velo nini nazo baté soki okoko ya nolanga moke.
Ah, merci maman. En fait, c'est le 12 octobre. En fait, déjà naissance à papa Simon Imbangu. Ils ont pu me coller. Koufa, ils ont pour naissance pour Nabiso Imbangu. En fait, on a au Paris, toi, une délégation. Je suis allé à Kinshasa plus précisément, mais on a préféré aller à Kamba. On a sans banning en dessous. Date le 12 octobre. Ils ont l'accepté que non, Renaissance Église. Et na robo son date on a été au papa Lobaki le 12 octobre na kati église. Est-ce que vous na kati église kimbangiste? Vous avez nani dirigeant, vous avez nani? Comment on a Paris? Non, on a juste un simple flûtiste. Donc Nazara Mundimi comme tout le monde dit, Nazara flûtiste na bête à base, donc on a un poste morté. Message nous fait na bayo ba Hollande biso na Congo news.com ba kimbangisi ezano ba kimbangisi ba o nanu ba koti nanu na dingomba oyote. Ouais, mais ça c'est na ça en fait tout l'on n'a pas c'est moi mbangu ya zali nzambi na biso ya tumindu. To croire na ye quel que soit aux hommes musika au soko beleli kombo na ye au mona ba miracle. Donc message na ça yango. Oui, na pesi mbote na famille na mobimba ana na bana na news tout na pour ça Saint-Ouen. Donc merci. Bazan à Paris. Okay, merci. Au revoir. Mbote mama, mbote. Nazo mona awozo pasola mabanga pona nini? Nazo pasola mabanga tozane sengo mingi. Pona mise na biso papa lobaki to sala mise. Ango pe biso tozo sala musala oyo tozo pasola mabanga po ete misala ekende linuki noki ndenge papa lobaki. Tozane sengo mingi pe tozana makasi ya ko sala misala wana. Po te misala tozo sala yango papa apambola ka biso pe a regenera banzoto na biso ba santé na biso. Po ete makamba na biso nyonso etambola liboso ekende malamu. Ebongo na kati ya mise kuna ya ndako wana nini ekozala kuna na kati po balobi na se ekozala de niveau likolo ekozala misatu antu ekozala mitano ekozala ba niveau mitano na se mibale likolo misatu nini ezala kuna na kati ekozala kuna ezali makambo ya papa ndenga atikaki maloba na ye mikanda na ye mikanda na ye babiloko nyonso o ezalaki komonisa ke ye azali kuna ba historique na ye babiloko mingi surtout bakoko na biso batikaki babiloko mingi o ezalaki ya ba puissance ya papa Simon Kimbangu lelo papa Simon Kimbangu kianga na yenda za na biso yango na ba mikanda na nyonso na babiloko nyonso tu wana o ebomba maki nyonso bazo yaka kotika kango awa na kati na nkamba yango bazo tonga mize wana po babiloko nyonso wana ese komi mingi kuna papa yango biloko wana nyonso fo ba installer batu bakouta esika na mikili mobimba bakoya pona koya komona babiloko wana epesaka ba puissance na kati na bonzambe na biso ya papa Simon Kimbangu kiangana Pungutulendo azali Pungutulendo azali pe azali libela na libela pe azalaki Pungutulendo la kisini omoni Pungutulendo ndenge zali wana ba mususu bakendeke na ndaka nganga bazoko kende ko simba bampungu tango bazoko nyata bampungu wana bazoko kende koza mais biso to beleli papa Simon Kimbangu yenda za Pungutulendo soko bondeli no na ndenge ya malamu na ndenge ya bonzambe na biso ya poso moindo pe azali na mokili mobimba na ba mindele tango zo bondela penda na bosolo omoni pe makamu pe directement ozomona lokola yo mutokendeki na ndaka nganga ba mususu bayaka balobaka bakena nganga okende nganga na biso wana Pungutulendo po ete tozo sala misala na ye na bosolo ndenge ya lobi bolingo mibeko pe misala nde yango wana. Merci mama. Nazoke kokutana na ndeko mama mususu azana kobeta kaka mabanga. Mbote mama. Mbote mama. Mbote mama. Namoni yo zo pasola mabanga awa pona nini? Nazo pasola mabanga pona to tongisa mize na biso oyo papa lobi ete to sala. Kuna na kati nini ekozala kuna na kati ya mize pona moni banda kala bozaki ebele abozo pasola mabanga to ba papa. Ekozala mikanda oyo papa Simon Kimbangu pe asalelaki yango o ba document oyo atikaki pe baye oyo basalelaki na tata Simon Kimbangu na kati nango pe ba document oyo epesamaki na papa Simon Kimbangu moto ekozala na kati kuna message nyo ko pesa na baye oyo nan ba contribuer te pona mise baya na lombango ou bien bavanda na bango kaka po mise ezaka pona bino ba kimbangiste be eza pona batu nyonso.
message na wana kopesa mise ezali pona mokili mobimba etanga même pas pona bakimbongis ezali mokili mobimba po ete baya na bombango kotiela lumeya po ete totongisa mise ezali elonga na biso bonso bato moto moyindo. Merci maman. Mbote maman. Mbote mingi mwana na ngai. Na munyo awa na Nkamba. Le 12 octobre. Oyo kosala nini awa? Mama na lobi ke le 12 ezali fête na biso bakimbangiste pe bakimbangiste te me mokili mobimba. Le 12 septembre yango nde date papa Simon Kimbangu ya liputa atika octobre atika kinzoto oyo azonga kepa na yemoko kaka yemoko papa Simon Kimbangu kiangani na mukolo wana na 1951 yango nde abota maki tozali na esengo mingi na kuya na Nkamba. Boni fete oyo bosangana kana Nkamba esika mususu te boko kendo sepela ombilo nyoso ka boyeka ala Nkamba. Mama fete oyo kende mokili mobimba banda poto soki yoki mokili mobimba mama ezala poto ezala Ngola ezala wapi baza kosepela kaka ndenge biso tozosepela boye lingomba mobimba esika nyonso baza kosepela kaka na badati yango mpe na bafeti oyo. Souvenir nini osala nango na mokola lelo eza mokolo oyo papa Simon alikuta kufaki mpe papa kianganya botami souvenir nini osala nango elobelaka o nini mpona dati oyo eloko nini esalaka mpona bino mpona bomoyina mama badati oyo ezali badati ya minene toza na souvenir ya munene po talaka kaka na 1951 papa Simon Kimbangu ya liputa akei atindeli biso papa Simon Kimbangu kiangani azali na biso mutu na mutu nani yango akoki kozala ke na mokolo wana na dati wana aza kotika nzoto na ye mosusu mpe azali kobotama ezali esengo mobemba elembo na ngai mama Matari Mambweni nazali na mbote mama je oza awa na Nkamba présence na yo awa ekosala nini ozosepela mpona nini okoyebisa biso na wuti na Mwanda naza protocole na yaza pe membre ya JTK Mwanda toye awa mpona fete oyo tozalaki na otana le 12 na sepeli mingi na ndenge nazomona changement na Mwanda bona bato mususu oba yebite bazoko kama mena biso bakimbangisi ndenge bilaka ezalaka ke un jour kozala po nanga na mona ko kama te po to yebike ko sala makaka bongo pe nane ezokoni ko sala makaka yango wana nde tozo sepela mingi vraiment ezala boye to konni biso bakimbangisi to zana kondima po to tonga ndenge ba papa balingeli yango nde toza na esengo mingi na pesimbote ya batandinga na onyo sa Mwanda na mama nanga za na Kasangul na sepeli mingi. Mbote papa. Mbote mama journaliste. Vraiment photos en esengo makasi parce que date oyo soki to bandeli na le 12 octobre 1951 kufa ya papa Simon Kimbangu na tango na ba mama na biso bazalaka ba monaka pasi mawa mais lokola tozaki na elaka na 15 papa Simon Kimbangu abotami lisusu na Nkamba donc tozali ko fêter double anniversaire et doubles événements yano mondi biso to ye na Nkamba tozana esengo kufa ya papa Simon Kimbangu mbotama ya papa Simon Kimbangu kiangani l'actuel chef spirituel de l'église kimbangiste yana to ye awa na bilakeli na yo tozana esengo makasi na tongo ngakutu na kei komona aéroport biloko balobela lelo toza komona yango na misu tala besengo ndenge wana mise na yebaki te mais na memi libanga ya mise comme contribution donc nyonso na papa Simon Kimbangu kyanga na zako sala ezopesa biso esengo ezopesa biso makasi yana toza ko ya tango nyonso tozalaka pembeni na ye bongo papa batu ba église des noirs ba indo o ba bengaka papa Simon liputa ba bengaka Mfumu Kimbangu bango balobi ete
mfumu Kimbangu akufaki le 10 octobre te bango balobaka date moko songolo babike bino moko bakimbangisi bofunda yango eza ya solo to ya lokuta eza lokuta omoni biso toyebi ke papa oui mais toza na bango idéologie moko te mingi basambelaka na nsima en disant que tosambelaka église kimbangiste mais yo est ce que yo moni ye awa ye mutu église de noir omoni awa te mais biso lokola tosambela na papa Simon Kimbangu Kiangani mais to ye awa biso bango yo bango bakoselaka bazaka na étiquette mosusu soki nako koyebisa yo na Kinshasa biso il y a de certaines églises ya mpede ya longo okokuta foto papa Simon Kimbangu ya liputa ezali foto papa Simon Kimbangu Kiangani ezali bazo kosa bandimi ke biso pe kuna tokendeke toza na biso tout ça pona ko flatter bandimi baya mais soki yo za mayele oyebi ko sosola mais baya toza na awa mais biso toza na mokonzi moko papa Simon Kimbangu Kiangani point oh kuna église noire biso na tokendeke ko sambla na église noire te bango bayaka mais ba memaka étiquette na biso mais biso toza pe na makambo na biso mususu donc tokokani te tosalaka sambla ensemble te toza na bango elongo te message nini okopesa bayo bazolanda biso na congolocole-news.com baoyo nanu baza bakimbangisi te baza na posa bakoma bakimbangisi merci liloba nde moko tolanda nyonso papa Simon Kimbangu Kiangani azoloba na biso parce que lelo biso toza koloba église kimbangiste ezali ndenge kutu vice gouverneur alobaki patrimoine national, patrimoine d'Afrique et patrimoine international. Bisopeto lobby église kimbangiste ezali église universelle ezali dans le monde. Boyo yo kaka makambo balobaka te. Et papa Simon pe lobby oui bandiminanga mususu bazana libanda. Bisone sokokota mukolo moko te baya ndenge toza koloba balanda baya papa Simon aza kozela bango na maboko efongwama tosala musala elongo. Merci papa. Merci maman, journaliste audience ya Congo Locole. Merci pour vraiment c'est la première fois na linga kabilo qu'on a été maman journaliste à tel qui a yebinga. Donc merci na yope lisusu. Bandeko toza kaka awa na mabele ya bule wapi oyo na premier poste toza kokoba kaka kosala musala ya nzambe musala ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya wana na yeko kutana na ndeko mama mbote mama na biso na monyo awa na nkamba outi wapi oyo kosala nini ya na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto ya liboso mama na pesi bino merci mingi na bolingo tata nzambe ndenga sali ete to monana na mokona lelo na ko rapé ko sala mo intervention amoke na tina radio lokole eza bongo amen mama siko yo uti wapi ngai kombo na ngai na ezali mama Fifi Luyola Nzuzi na vanda kalamboka Paris wapi nazali résidente kuna na yaki na tina ya lokola kimbangiste nyonso nde na kimbangiste eloko liboso pa kimbangiste to mataka na nkamba na tina mabondeli pe misala na tina wana nanu penza na yaki na mboka nkamba e coïncidaki pe na ba fête na biso ya le 3 octobre na le 12 octobre yango nde bomoninga na mabele o ya nkamba fête wana elobelaka onini o ya le 12 octobre. En tout cas, le 12 octobre, ezali en principe fête oyo moto moindo nyonso na mokili esengeli afeta kango. Pamba te papa Diangenda tango nyonso azali koloba na biso moindo azali nani. Moto moindo to miyebaka. Tozali komona kaka lokwa papa azolekisa ta papa po anya azongela kaka likambo nzo ande na tina monene. Le 12 octobre ezali mokolo oyo papa Simon Kimbangu oyo mingi bakobengaka prophète kasi biso a en église kimbangiste to bengaka ye nzambe tata mokeli na sepe likolo to tata molimo mosanto yangwana vraiment na tina na yango ya na tina le 12 octobre wana asila kotika biso akabola kinzoto na molimo donc na suki wana lobaso mito na misusu ezali siko yo na kati ya lingomba oza jeteki ou bien nini osala nini na kati ya lingomba
na kati na Lingomba na sambelaka na Paris kuna na paroisse ya Paris Saint-Ouen. Et pas wapi nazali moko pe kati na presse mais na bandi sika na penza na maîtriser na makambo yango te mais na bandi déjà na koti na presse et puis nazali moyembi na kati ya choral dirigeant ya Saint-Ouen. Sko ana nkamba oye na moni oyaki pona misala ndeti misala nini oyo kokoko salisa ana nkamba. En tout cas, pour natina misala nanu, tata ba mama bien so bolandanga bandeko bana ya poto mokili mobimba. Et pas wapi moto moindo apalangani. Pamba te biso ba congolais tozali peuple o na miniti oyo abimi mingi na libanda et puis mboka mokili nyonso tokokuta congolais azali. Nyonso wana peza yeka na ndenge moko papa Simon Kimbangu a prophétisaki na 1921. Alobaki ete bana bakobima bakokende mikili ya misika. Ya o bakozala bana mayele ya bososo libakozonga. Mais bana bazoba bakoma babankuta za mindele donc bakoma lokola ba proie ya mindele yango ngana lobaka katango nyonso tozali na poto mais esclavagisme ezo continuer échanger des formes bakoko na biso bazaki na bilanga koto bilanga ya koko bazosala kuna na Amérique bamemai baona boumbu comme esclave lelo mundela changeango forme tozoyela kokende na poto mais ezali kaka pasi pona biso parce que moto moindo tozali kaka considérer te mais mwana aussi azui mayele ayebeta azana ndako azana mboka pe mabele oya tata na ya tikela ye mabele o etonda nkita akosala nini akoluka kozwa mayele kuna azongi na yango kote oyo mais parmi mabongisi ya papa Simon Kimbangu alobaki ete yambo moto moindo penza azwa indépendance totale esengeli nkamba etongama donc na tina wana biso bana oyo mayele moke pofo koza toujours modeste na mokili la ko se vanter te mais na mayele moke oyo tokomi kozwa tokomoloba malamu tozonga to kotonga nkamba po tolingi susu te Afrique ezalaka na bitumba na nzala na pasi makambo oyo bakoko na biso bamonaka te biso lelo tokomi komona yango et pourtant sol na biso ezali riche yango wana tolobi te toke kotanga na ba histoire mboka na biso te komona ya solo ezaki na moto moko atelemaka oyo andimaka akufa 30 ans na boloko oyo bapesa liwa te mais ye moko amipesa liwa moto oyo bakunda ye esika moko na bato ya mabe et pourtant ye azalaki mabe te bakunda ye na boloko ya ba prisonnier moto oyo Bible ezali kotelisa biso totali na Esaïe 52 et pas wapi ba détailler comment déjà na tango wana déjà basi ba parlaki sur mort ya papa Simon Kimbangu ke akokufa bakokunda ye na libulu ya bato ya mabe akokufa bakokunda ye en face ya cimetière ya bato ya bozwi yango tomoni na likambo papa Simon Kimbangu esalemaki mabele lokola ezali loko nzamba modisaka ya yambo na mokili tango moto apesaka epasi papa Simon Kimbangu andimaki nzoto na ye evanda na mabele ya Katanga pendant 9 ans pona ko purifier pe ko sanctifier mabele oya biso bayindo to fongwama e ali susu likambo ya lisekite papa Simon Kimbangu azali komimonisa azali kopesa moto na moto vision e pai wapi bozali na mokili mobimba boyebete bozali bana bilaka oh nyonso asili kotuta maleka mo papa Simon Kimbangu ebakte ngonga na we ekoki matana nkamba Yerusalemi ya sika to ya kotonga nkamba pamba te nkamba soki etongami pasi na biso ekomi pene ya kosila pamba te papa Simon Kimbangu alobaki bato yo ba américain ya mbongo bato mwindo nyonso bateka bakozonga bakoya kotonga ba usine mais avant ba kotonga ba usine avant ba ko faire développer l'Afrique il faut baza na base oyo koyamba bango socle na bango ekozala nini socle na bango ekozala nkamba bato na tango bakoya bakolala na zamba lokola biso bakozala na ba condition nini esengeli tango aye akuti esika ya kolala akuti maya komela akuti moi le minimum qu'il faut na tina ete apemisa moto na ye pe apesa biso lisolo ya kitoko oyo ayeli biso yango moni biso bakimbangiste tozolala te butu pe moi to ali kosala misala ezali seule église na mokili oyo alukaka na ye aide alibanda te tozalaka déjà bala mikeba 3 ans 4 ans tozoko buka mabanga pona kotonga ba na centre d'accueil kuna oyo to bengaka place bayambaka bato ba studio etonga makuna ba amphithéâtre to sali mingi pelelo to lembaka te pamba te kimbangiste to kataka misala ka so to kufi okomona koko ya 90 ans mako memaka ka basani ya kilo akomema ta mwa musala muke asala po biso to yela misala ndenge papa Diange na biso bolingo mibeko pe misala namoni na lobi mwa mingi me ya mokeo na lobi
papa en tout cas site lokole radio lokole nzamba bakisela bino ya mingi kokasa te bato balandaka bino te na monyo na mosika na lobi etala mama na biso papa Simon Kimbangu abongisi lelo penza nga pe na leka na émission oyo ata ko bitumba ezali pamba te tango moto lobi ka kolandela nzela papa Simon Kimbangu yeba oluke li problème na vie po bitumbo bako bundisa yo mais bo ikampiko bo telema po batu bazolo bela makambo misusu bako zala sponsorisé bako zala subventionné mais yo mtozolo ba makambo papa Simon Kimbangu komona ta moto akopesa meya te pamba te ba biete vérité ya solo eko sikola mokili yangwana bako tela bino bakal mais bo ikampiko nzambe akosunga bino akopesa bino pe boyebake bana bilaka bali na nzela na minito na beleli bana bilaka nyonso pa yoso zela mokili mobimba o nyonso balaka makambo papa Simon Kimbangu tala bato bakosunga bango ye po bazali kopanza sango papa Simon Kimbangu en tout cas moi meya o emonani bakoma ba coordonner na bango na se bosala o esengeli po ete likambo papa Simon Kimbangu ngonge ko kifwe panza la mokili mobimba nzela nkamba bozomona ka biso na nkamba me yako koma pasi mbote kopesa nani mbote puna na Paris place bozali bato balanda biso mo mbote kosala bien en tout cas mbote na ngai nazali kopesa nanu epa ya molonga ni na ngai nzamba batela ipo na minto ye mtatika na bana amoni musala ngai mwasi na ye kosala awa kombo na ye papa Fisanswa Lutuku Henri fils na pesi mbote mingi na ya na ngai Teddy Luyola Trésor Luyola na mboka ba onyoso na mboka ya Paris na pesi bango mbote c'est meki na ngai pe Clémentine Bokechu na Londres et puis bato nyonso bakoyeba ngai na bilili oyo na lingi bino mingi kimi tata Simon Kimbangu ezala bino umela bino libela na libela matondi merci kitoko